corriger briefing aux allez kamaona parce que naza mona suka mais naza leki moboé naza pendi impolité na respecter ba grande c'est na po ba beaucoup nga mama tikanga mukie mais na sepela na mabete donc moko so yé na mabe c'est révolté mais na baya na nga nazaki vraiment mona moya respect très poli de nazo pe briefing de mona ke baya ba ozong sanga en tout cas ezalaki kanga mon côté donc na ba doyenne ou bazaki tout autour na nga bambiaka donc bango pe no senga ba merci ya no Teresia ane chika ya mao givul Lilo destin croisé mais Léonine y a bien. En tout cas les gens ne veulent pas que to zala reconnaissant. Les gens veulent que to zala ba hypocrite. Ndoka na vie faut que zala ka reconnaissant. Faut que singa merci. C'est très important. Il faut que la porte. Bonjour, merci, reconnaissance. Les amis il faut que la porte. Pardon. Pardon, oui, merci. Pardon. En tout cas, si on a bien joué, c'est que na ndoki. Na joué ka ba commentation ngapé. Oui, ba commenter là ba chaîne belé na joie, ba bella. Dans l'histoire de se croiser, il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça. Dans la journée, on a ce qu'on a calendrier Nzambé. Et c'est là qu'il faut ce que bon, mais calendrier, on a tombé qui déjà qu'il faut et ça na SB. Pourquoi pas reconnaître? Pourquoi pas remercier? Et puis, même ça a yé mon côté, à une équipe. Et puis, on a des fans. Parce que les fans, on a des bakouk. Ba fongoli mutema, ba nini? Ba yambi yo. Non pas kako yamba yo. Ba commenter à gogo pour yo. Ba tiki yo te, ba comme on lando partout. Non pas ka bongo, ba zo fongola, ba poche na bango. Ba zo peso quelque chose. Non pas kako pesa quelque chose, ba zo luka ba selo colis. Parce que yo remercier te parce que tu fais l'hypocrisie. Ya ko banga batu, luka biso toza batu mabeto ya to kabola batu baza bango ba bien. To yo ko sala ba groupe ya ko kabola ka batu. Comme on a hypocrisie son qui koto intel o inanga tout cas to saka musala you sala musala et la chou la patrona Bevi Kandi la patrona ba mbote belé Nzambe ya pambola yo pesi ba mbote belé na linga ko trop pesi famille di bota mo mbote ezate bongo naza ba vidéo msona na ba téléphone maman lambi maman komi kitoko boye na komisa mais serango sikoyo batu bindo ba chroniqueur ba journaliste bolukanga te yo zala présent na film to salano émission na kati ya film voilà bolukanga ite et puis na yana pesa motema nanga mobima na sani musana nga aza yana nga ikamunini ya kokabola batu boye mabe zate ceux qui pende bato comme songo ke bazana barakine eza bitumba banjoko ngana matiti ngana likelele nazo luka nzela nanu metolinga te ceux qui monte zo pela biso surtout yana be sens to sopa to yana ba mabele faut que yana mabele ko bomba moto vous comprenez yo kasi mutu ngo vende sengo na vandi bo mutu mo leki ofinga sila na vandi mutu mo finga belgi mutu ofinga dina na mutu mo finga black. Et ça passe, et pourquoi on a Rosala ingrate? Pourquoi être hypocrite? Père de qui? Moi je suis la fille de Marie-Hélène. Ma maman c'est Marie-Hélène. On a bazaba yananga. Ma béni ne so ba bendinga. Ma béni nga si la zay don nanga. Oh. Nga kutu na mo ngeza grâce. Ngai à l'époque tous na réveil ba ça ba film ya Caribou bandondinga Caribou et si ma rappelle que ba RTNC mama Chabi so to joa ba pipi yunga na Karine Kianza ba pipi ya sila bisalu bekam to joa ba pipi na ça sous film mususu wana
bazali film moko ya iso moyo ba fille mitu esalaka te boye na jouer pembe na ye mutu ayana ngana kiri sikoyo oyebi esengo ezalaka idole na yo aa na site na ye epesa makambo abenge mpo ye mpe ojoue na ye mpe esali mpe bien ye kutu mokolo site mokolo ide ahésité te ayebisanga félicitation ebongo ngambu nasali mosala nazanga komane merci pourquoi. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Aux la pote, aux besoin de ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux Ali, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni on a na scène na olo babonde de olo ça ma perruque on a bon mona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et ma futa, ou n'a mukona sailaka, et telisaka, et ça pour teint clair, bagam, différents, et ça caramel, métis, chocolat, pour na maintenir kaka, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter moi sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Congolaises et Congolaises partout dans le monde, aux Congolais, aux Congolaises, aux fans de Libanda, Yamboka, Tonakati Yamboka. Société Abala Groupe et Yelibino Solution. Aux a besoin de ma lopangu, aux a besoin de ma parcelle, Nangaliema, Nansele, Namonga Fula. Compagnie Moko assure où ils ont aidé les Congolais partout dans le monde. Partout aux alliés Abala Groupe et Zawana pour aider Bino pour somba. La parcelle en toute sécurité. Et puis, Abala Groupe et ceux qui ont été, ils ont tongela bino pe bandaku. Ils ont une société oyo, ils ont tongela bino même na bandaku. Au sombi parcelle, aux appels à besoin de tongela o, Abala Groupe et Zawana et que tongela o. Plus grave est que Abala Groupe, ils ont teka ba parcelle et puis ils ont tongela bandaku na crédit. Partout aux alliés, aux contact na bango na Kinshasa numéro bozo mona eza affiché wana et puis na poto numéro na bango pe bozo mona eza affiché wana bureau na bango na poto ezali na France 41 allée Albert Girard 93 300 Aubervilliers. Donc au bengi bango bako tekela o parcelle en sécurité bako tongela yo en sécurité Abala Groupe eza wana pona bino. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous allez sur cette émission présentée par moi, votre humble serviteur, messieurs le journaliste Barizi Baza. C'est toujours avec un réel plaisir et immense joie que j'ai cette habitude de vous apporter les actualités, les informations, de recevoir les invités de marque. Vérité plus, une émission à caractère socio-culturel dont nous avons l'habitude de recevoir les invités de marque. Aujourd'hui, j'aurai le réel plaisir de la voir sur ce beau plateau. Bakouk Bayambi est très bien. Bakouk qui a ici la Vissal Mams. Donc je fais de gros bisous à toi et puis joyeux anniversaire d'avance. Poto Botama moi mon konaï. Botama le 23 avril. Donc nazo zela basoué nabino ba prière, ba cadeau et au salanga énormément. Très bien et puis même si la Vissal lui a Botama le 25 avril. Donc 2 jours après nga. Dans un jour, le 24 et puis le 25 à Botami. Donc, bisous en avril, nous avons tout en avril. Chaque commentaire, comment
date obotamanga na bado pesa bino kaka ba dédicace na basoué en pleine émission. Avant d'appeler une parole, c'est qui? C'est Nadège Moyo, cadette nationale, nièce ya Loulé, les qui avaient Mao, vu destin croisé et ça le penza makamnango comme il faut. Donc félicitations à Sila Bissalou Nandenge à Komela Biso film à Kitoko puis casting Kitoko. Mais avant d'appeler ça Nadège Maloba, je dirais un grand merci à Deo qui est derrière la caméra. Malgré santé moi mon boulot mais nzamba rosunga. Merci également à Yannick Chambagotson boss Mboka patron Bogos et pourquoi pas penser à Shekina Vumbi qui te copie taille joyeux anniversaire encore une fois de plus ma chérie. Hier tozala qui on a atelier to meli penza ton honneur et salut biso grand bien. Gaël Fundoumé un gros bisou à toi, je t'aime énormément. Merci également à papa Nanga Gilles mon amputu Yegeto Kamazi depuis Montréal. Clin d'œil spécial aussi à Lili Mutombo. Gros bisous à toi, la patronne depuis quelque part aux autres à la biso. Et merci également à Malik Arafat, clin d'œil spécial. Je suis avec Nadège Moyo, Mafsoza d'accord, je dirais déjà bonjour et bienvenue à Nadège. Merci beaucoup, Valézie, bonjour. Bonne santé, mais les voix. Oui, nous avons là, tout ça très bien. Nous avons déjà, oui, c'est bon déjà. Voilà. Moi, j'ai entendu dans ce moment Nadège Moyo, dans exemple télévision. Ok, abonnez-nous sur exemple télévision. Après, c'est une beauté, donc mes fans, Nadège Moyo, Neymar, et puis na pesi mbote na batu nyonso bakolanda émission oyo nzamba pambola bino na boza décité donc merci beaucoup. Voilà, bon ça a décidé, merci beaucoup Nadège. Tokyo yeba moi le solo muki na habité Nadège peut-être na différentes émissions au leki mais to yeba moi le solo pour na bisope l'exemple de télévision par rapport à parcours ya Nadège na musala wa théâtre boyaka ngolo lenge boni. Oui, ngana ye théâtre donc eza déjà na koloba ezaki passion mon azaki nango. OK. Donc depuis maman aloba nanga depuis na âge à 6 ans nazali son autre à télé ce que commis na à l'époque maman Chantal Kanyembo na journal télévisé na télé Zahir à l'époque ce que on soit ba penser du jour wana donc nga era journal na ina vandi pena na ota la télé ce que si ba penser du jour na ko tangango et puis na ça ce que maman qui nga dans la journaliste dans a lokwa maman oyo donc et puis au fur et à mesure nazo ko la ti na yo yebisa que pour nous la journaliste il faut ça la section nini a yebisa nga faut ça littéraire dès ko ça là na comme na deuxième CEO na collège 1 à Belo na pesi bana collège 1 à Belo ya mbote na ngeri na Movenda l'air na comme na deuxième c'est tout ça ba test de niveau wana nde ba yo découvrir que na makasi mingi na ba cours de mémoire nde ba orienté ki nga so na sala péda to na sala littéraire et puis na pona ki littéraire mais malheureusement l'école bazaki na littéraire té tellement na école na outé déjà na sai ba dégâts donc na échoué na zaki na Saint-Michel na Bandala wa na zaki 53% ba boyina mata maman pa bino répondre classe T ba ki na liste technique de maths on kuna na continue kiri na yo arrêté donc ko soigne ça ba dédé ko c'est vraiment makambo ko lia ba monga minerval allez kuna na échoué ba bengani nga na échoué penda ba bengana nga sko na yo yesko yo collège 1 à Belo ya ba komisa ngo na bilata premier c'est on auto dans ce Saint-Michel ba bika ina ne wana na tanga kité et puis na yo ko zo ba na celle kutu ba test wana ka pona kuta down na distinga qui déjà et puis na bandi classe de salaire que maman bina ko longa sous école na te na tanga ka wana et puis na yo ça la pédagogie na zena choité ça la pédagogie ba bisinga te soko salango na université OK faut changer na bandi pe ko sala pédagogie na sala kiti na yo ko doit na 3e ou 4e na mati 4e pédagogie malheureusement na yaki ko zemi et puis na zaki chassé de l'école d'ailleurs na vandi là na yoko bande la classe na yoko continuer et puis lorsqu'on a zongi classe 4e à partir de 5e dès un jour na vanda kanota la télé na moni
président Alisala na pesi mbote Alisala namoni o bazo recruter l'étoile du berger groupe évangile c'est Panzani OK président Alisala sera groupe l'étoile du berger bazo répéter na barumbu na bon rêve OK na bezu pe numéro na bengi ndako ba yebi le côté na OK benga la cabine OK na ki ya kato za boy na so na ya lobby na tanga ce qu'on école za collège bakanga bétoile maman monaka na fongola suki ke na salon tinga teinture jaune babinga ba star bazaka boy na lati kompe mo ya vert na jaune ba couleur ebandaka bisao na latelo kwa bongo siku ndo ko ngeli boma détente et le côté même tout en bizarre vous avez la classe mais tout en idée les alinga sanini et bata lo bino na mi classe te lo bien te na le boli ba vert ngana OK répétition mais qu'est-ce qu'on répétition vous avez groupe chrétien boité mais faut y a prière et tout na vandaka chemise na noko na moza ki na Thierry Mugler ya jaune na calculango la tele on pantalon tissé on kuta na oka wana so ya so ya nani na lata kase mo moza ki na croco ya chocolat to leka na ke kuna boye prière allez et ça la que babi bazwinga mais écoute à l'époque tala ba fille Karine Massimo à l'époque kuna et na bien na ko kana te bato bebe boye et on est là siko na zongi nanga na zongi na zuki nanga la mo pour ba cirage na zongi na classe 2 jours après na kuté na sœur mo boy ya Berthe na pesi mbote na c'est pour ça théâtre na mo na ko sala théâtre pour ça théâtre binga pe na zaki pas d'être force na longo na pas tatuka lomo pas longo pas d'être force ba kabone d'être sali groupe manga na kikuna bazwinga chic fundoka etatuka lombo ayeba na pe na famille na biso OK na kepe kuna na bandi na ngape bien na habite ndo kuna mama ezara emu ba ko sepe no pe bo mutu mo ba so fokende ngasko na uta déjà na ki da traumatisé ba traumatisme na uta ngaba mama na ndena botela donc na ilinga kutu mo mbali pembe na ngati OK le ba meko sa mama mwana esimba te à tatouer moi là ba gapé à son âme vieux chico que son âme repose en paix à la tena ba gabox no kota te en betanga pour na boye cop de ça là que na bino na zonga ngai na tika ngai lo kwangu simba na ngote na tanga ba classe na nga famille na ndako ba mutayebe lo kwa zate non ça là ba démarche on a yo mo ngamoko ba yebite donc banda oyiba banzela en fait et quoi arriver et na zozonga mais écoute ce qu'on a et joka à nous ça tête pas Delta Force à nous toi pantalon bleu boisan na ngola na pesi abi ngabnele sa tête kuna tela boy zalande boy abi ya no pas Delta nyo ça na sama na espace ba moi OK mais OK n'est pas Delta président Delta na pesi mbote a tourné 2 films kuna ko bandu benga ba pression mama siko bandi ko sentir na kota classe te pour na suki nanga fona fongola pona o répétition ben na noani ile no yana fundi suki liboso ya école so bakayenga ka babenganga donc na kuma kota classe na ma bande parce ki babeng bas convoquer ba parents ba ya maman yi azotanga te ça d'après finaliste mais tout comprendre été maman pas comme kala ndela na chaka uniforme mais soki tournage na tenue na sac na tie uniforme so na koma kuna école te na njelaka na longoli na ke on va na mje na zo déranger ba parents na nga en fait mo pe conscience iloni na ça là na leki na TV RVC mama bi olingo boma nani o pesa nani tala mono ndoki mono théâtre wa te jamais yo ko sa théâtre de papa kutulera yo ka ki impossible ça théâtre te za musala mabe ba film tout ça la raté et tout est-ce qu'on ça va na tiki mais na tika quitter na voyage après le président de ta faute que non ça se fait que mon lukala on a des jours na yes te wana ce qu'on a comme na 6e déjà pour moi ni nango ezaki na mo ba faire ba 5e et puis na côté na 6e nga siko na salle pe examen d'état na salle ngo kana na voyager spectacle na yeboé ka jour na koma
na poko baboki résultat na zuite na examen d'état sombele suka bisanga mama mina sawa koseka na kata na ngamoko école dans la pédagogie na kata na ngamoko badinga nyonso bazwa bato sala 70 bazo 69 na kata na ngamoko kola parce que mama tali mono azala mayele o biloko nini azoluka bakomo kwensenga ti osala ke na ndovanda pa grande mère nanga ayi okufa kaka akufi badeside fayina ke va na Brazzaville na famille tout na kokai te esimbaki te nde na yo vanda pa grande sœur na mo Immaculée Sango kabuka na pesi ye mbote mwasa papa Godas na yo vanda pa na ye nde un jour ekoarrive ke aotala télé chiaka yo lingi batéâtre groupe abia yango oyo ya kimia abitela Marie-Hélène natali sikoyo namoni mama na nga maman chérie Marie-Hélène Lota ya papa ya apôtre Jean-Robert Engondo Lontumba Ezekiel namoni ya Igete Ukola namoni ya Christian Shoga bazo recruter bapesi adresse ya binanga bapesi numéro ya téléphone des grandes sœurs abenga siko na téléphone na ye bandimi balobi na ya nde na ye kokende na groupe Le Réveil na 2007 donc na bandaki makambo na fin ya 2006 na koti nango 2007 nde na yo ya na groupe Le Réveil lea na komi na kuti mama basali film ya liboso l'ignorance tue esili maintenant babwaki yango te na basede à l'époque tozalaki na producteur JC Songo na pesi ye mbote et puis na koti deuxième film ebandi na ça ti lelo nde navandi nanga na groupe Le Réveil ti lelo na 16 ans na groupe Le Réveil 16 ans wow okuta banani kuna bana bayambaka ope le na ya nakuta mama Yimoko mama Marie-Hélène nakuta ya Igete nakuta Astrid Arija Elise Salumu ayenda pe Astrid aza Angola okay Elise Salumu Karine Massimo Christian Shoga Prince Chabani Sapu Bertrand ya Blaise Lukano ya Nono Bengiani aza Poto donc nakuta Joyce Tambwe nakuta Bakarine Kianza tolanda ndenge na bango donc bato nakutaki à l'époque ezalaki bango wana si je me trompe pas donc bato nakutaki bon jour na ya kuna recrutement bato loya ebele donc mais que je te dois ba fille ebele mais bazwaka ngamoko okay et puis ba garçon ba ebele bazwaka des garçons à l'époque ezalaki Johnny Kande na Pepito Brice Pepito bazwaka bango tozwa quoi 3 personnes bazwa biso te to bandi pe osala musala formation parce que bandi penda oza que bandimisi maman na nga ke fona sala on peut voir des groupes chrétiens na ba convaincre maman côté mutema siko maman qui était des groupes chrétiens et puis alingara Marie-Hélène à ce là na maman pasteur en plus donc c'était ça voilà et er okoti sikoyo bando sala musala ngo yo moko comment ko s'adapter comment olingango et puis ko fana Le Réveil déjà maman Marie-Hélène azamaka makasi à l'époque où maman bande oya pinda répétition toté plus c'est qui get na DT à l'époque Christian Shoga Dieu a musée bango ni mbaza yoana ni maman pa yaka na ye banine mais être trop dur non c'était juste ba discipline na yazela nango et puis autant msala nde ezolekati tozwa formation sérieux wana soko ye travail travailler bien te babetelo maboko tozonga ndako olela mais et ben ko empêcher ngate na tanga classe bando comprendre ngana ke na tour à tongo répétition on a 9h chaque tondo répéter chaque lundi mercredi na vendredi na kenda classe na ngana tongo 12h 13h na répétition les tour à tongo donc bande ko tika jour per tournage na ya kaka à 12h à 13h donc on est ko empêcher ngate na tanga classe pour ando tinda biso to tanga classe et puis on sait que papa n'a pas quitté moi motema na se et puis parce que ngai na yeba makambo ya ko kanga basuki mama ibeki toke na oza plus na makambo wana mais le mani mama batete on a kanga mutu succès comme ga benga tournage na tiki donc côté ça que mama suki pe na domaine wana on m'a qui na lâcher plus na ko se concentrer plus na kati ya art dramatique donc na eu diplôme mais na katana sous deuxième fois troisième fois na yokozwa donc bando comprendre tellement na classe ngana bande de compris mais bazo comprendre na ozo te mais ezemo maramo boy quand même sous être très inquiété moi discussion moi sala men école mususu wana yeko sa malai ba yo tcha ba ordinateur ibandi komeka ngwana ba senga fa tout ngwana ba bic noir
et les arts on pendant kin mobile pour tout ça biso tout ça na ba bic même sous to yebaraté donc machine refusaka ba item na biso nde yo sala ke na troisième fois la zui là na yo na troisième fois papa za qui souté et puis ba papa les qui n'a pas décidé qui faut na continuer kaka na mambo pédagogie na bela ke ina baboyaki de sala ke no tanga na ipen na tanga ipeka ndambo na sisa qui pété na kena sa psychologie na sisa qui ont pété parce que ba mbongo ils avaient pensé te donc le quoi kuna ba kolaka na licence à l'époque une ça 5 ans 3 ans à graduat et puis 2 ans à licence na suka kikara na GD. Donc c'était juste ça donc. Voilà, c'était juste ça par rapport à moi bref parcours il y a Nadège Moyo et par après au bani ko sala siko ba film le bosso jour kuna le réveil da film nani. Na sala village Tibisi. OK. Les affaires mo ya mboka que dans sala ngo ba côté ya ba sele kuna. Les mo ya mboka ya mpoli ya mnoro. Na sala mama Marlène Boye na mai azais ko na mo ni mo ya kizengi nono bengiani. OK. Sko c'est on a déjà ba comprenez déjà que ngana za du genre moto. Donc na mutu mo ya ba ni ba checking a place wana et puis na pesa qui on a repéré à l'époque ba garder kinga na sa deuxième fille me porter malheur. C'est ba na classe na yibara. Na classe moi na yibi téléphone mninga na bombi. Ko sauter ba mire et tout. Donc il y a deuxième fille et puis kei ba code 22 yé et kei tinande tout ça lelo. Voilà. Et lelo ba tu belé ba longwa le réveil et belé ba kinape na regret à maman Marie-Hélène. Maintenant yoti lelo za na zo maintenir kaka. Na groupe ba to pe ba longwa yo pour rose a pas emporté pour longwa mais si lelo otikala. Obinde to za mutam ta ambition na et puis mutam ta réfléchir ça na façon na yi. Donc to ko réfléchir biso son démonter. Nga na za lelo na génération na nga na tika nga mo. Ba on est pas longwa. Bazate. Peut-être il y a des gens, il y a d'autres personnes qui sont leaders. Comme déjà leader. Il y a d'autres personnes qui peuvent tika, il y a d'autres personnes qui peuvent voyager. Il y a d'autres personnes qui longwa bambibeli. Ba résistance na koloba plus que maman makasi. Oye ba maman abiso ba bizaleli mongo boye. Mais cela ne veut pas dire que ngana koyo exposer maman dans la télévision. Comprendre? Est-ce que maman soit ça l'option de banda kwana? Si tu y a déjà comme maman nga ndenga za maman Pauline Mbingu nini ndenga za bongo maman nga saka mutema mabe maman nga afinga nga na miso bato so to sala ngote mutu yo oye osengi mbisi à l'action ndenge ya péché omoni ba président na ba présidente na biso ba groupe baza lokola bato ba pesi biso musala soki aza mobali aza quoi deuxième père na yo soki aza mwasi aza quoi deuxième mère na yo donc nde eza boye moto élection mosala mpo apesi yo vie yaya okoki koabize te peu importe mpo aza source na yo ni tete ye yo bako nani ayebi yo nani oyeba yo et puis nde towuta na bandako boye okozala neno étoile ezosenga motu moko aza étoile apistone yo pour belé toyana toyebi te topesa bado ba chevauchement mais à travers elle non faut qu'il y ait des boy et puis à découvrir que na déjà dans un style à j'ai boy faut na pesa ke boy na ki na rane boy pour makambo simba siko lelo na koleka na TV na bi na sai succès na ngana ye mama malamu te mama moko atanza melikolo c'est plutôt kangi ba porte source peso mai on mela lelo ba bebi sa ngote pour em soso ebité au monde que na mena déjà mai na bimi na ngana na désert ngo de na OK njoka nde yo ka so bimi njoko bimi te au sel ka contour sko okomi posa mai okomi souffler okomi na posa mai po mena mai olembi tu es fatigué sko njoka nde yo ngo zonga ko to zonga mai ngo lukomele le ngwe na moni mai sko njoka mai moyo subelo baby sa okomela ngo moto ko kufi na buzoba l'ignorance tue donc makamso to sala ngo te kaka caméra oyo ezana mundu kité kiti ba kiti o pesa biso ba plateau o bo tiaka bino ba nzube te et puis nde bo tout bo poser biso ba question bo tiaka ba arme te donc je peux répondre ou pas li comme ça cause bongo pourquoi l'exposer la sagesse au pourquoi et puis la vie totale à cap côté négativité
est-ce que muto na oloba mabe na ye bola mwata moko ezala ite po bible oloba soki olingo non ya mabe ngo ndenge nini mangala na pesa bato lelo vie hein mutu musa oluka nzela poto banda kala azwa te aya komo jeune rêve ndia masali makambo ne fonga pa bato ayebi ba musu ba voyager ya ofini musu ba voyager comme place ani sikate kaka po ba mona yi e musu tenka ko mo Marilyn misusu bazana ba démon na nzoto no beto ba chose vraie mutu mususu ali ba bomé na famille na bango témoignage vivante alali ndoki angazo mbela tso so ba tiembeli Marilyn na bimbi na nzoto akoma Marie-Hélène na lo wana kombo nzamba lola akoma Marie-Hélène le mutu hotel boyezo nga Marie-Hélène moya tiembeli ya te mais so longo limisa kindoki azongi na normal we amoni mutu na oluka ye no so neza kama be eza mabete e mususu a tortira yo pe poka pe so via lection nzela poto ba tetinga na tetina réveil na yena ba piercing kutu na piercing te na yo tsango na kati ya groupe na yo kasi kote na mela ba tembo mais na groupe chrétien na lata o yela nga maman abiso isa Marie-Hélène merci et puis em susu ba passion Marie-Hélène na moni em su ponga lelo na zalem su filmo bo vandi kimia boy em su maman nga zana ete ya ko ngangela ya ko kangise nemi ya kolobela na miso bato olele obi mama alinganga te oh bagarso de balongwa ya kolela pena mami abele buzoba tutika buzoba lelo balobi no babengi yo bible écoute lo bangwa mutu so asema be benge bosololi soka yo kite obengi deuxième personne soka yo kite obengi troisième personne poni emsu ngana oyo ka temsu na miso bato ekosalo sono sanini otika yaya nakubisa ka nzambe po bango nyonso biso nyonso lelo tozaka pa mamangu sikoyo tolobana ba mabe ko kanisa pete ti bato bayaka baleka bongo balobaki Marie-Hélène na sebo azangi ba argument ou bien azana makambo lobate ou bien bato na bazaka ba bosantu basala mabete mais yo yebi lisolongo o abengana na bato belé ya baki lesbienne na ba PD kuna na groupe na mais sikoyo les rêves groupe chrétien so yoki kama mabe soit ba ko yo pe ba pese rapport mo weke ta groupe intel asiliki pourquoi ngana na tsebino nzambe to kota ba retraite nini makamno za na rozana ba traité boza donc toza ndenge mokote fo bokende ngana bikena na lesbienne te ngape na zana groupe ba tono ebi le abenga na bato benga na biso nyosa bisi to kende oya ozonga ndeti ngasko yo tanga bike sala CV on a demande d'emploi après combien des années au vandi mutu so ngana bandela CV na groupe soit na ke ba o bazonga il y a des personnes o yé pas landa mais ba yoka ki déjà il y a des personnes mo bien landa alanda tindi bo benga ye boyi musuku tu o benga ya tel téléphone à se moquer mais toza bana juste zaka ki ba caprice bo mwana pesa la mais il y a si important na yango ba traiter de tout et de rien mais en aucun jour aya sala droit de réponse en aucun jour à lobata boy mais e choka ki em suma im se kiti po biso ngana mona mamlo sa réveil na mona na yebi et puis na banda ko senga le pont lesbienne pe bazaki ah bon ba lesbienne bon bato bakoyo lo bakye ben tel baza ba lesbienne yo na misu na pour na mona est-ce que mutu na groupe bon mutu so za lesbienne yo l'accepter que za lesbienne tout le monde a ba preuve te vous comprenez mais so déjà avant da tournio mutu musula yo ke ko tournier mutu so sepel tendo lo bine bon boli seulement ba bakanga défi mo na douche bisous penza yebi na ngote so yebi otenko au nom de Dieu je te jure bakanga défi na groupe ba oh nazala kama kamsu bo emsu watu bayeba lubango ndenge boso eza bongo te fuka na ndima ba ma oyoka lisolo wana défi wana non na yoka te na yoka na ngati na douche boli solo braza yo mama bana ba yaka na ngo ya braza ba fimi ndo sima kisi na braza oh ala ba prière Marie-Hélène pouf te bino mamsubo ya motika penda kuna biso kimia eza na onde bomemela ba makambo wana te non en fait eza makambo to yoka na nzela boyoka na biso toza awa ya photo tout na radio ko biso na vraie vérité ye muto wana lobaki amona bato ngendo simba kisi ya zala wana ko te simba kisi non ata peso ba ndinga ba simba kisi pourquoi
obimisa bango pourquoi je sais pas là babio comment penda après Marlène comment yo c'est pas penda babengana bato belé non c'est pas ndeni pour na le donc oyo comment na ngo penda na groupe on ça yo ne moi Marlène na bimisa moki ah oui bimisa na moki adoptanga adopta si papa na nga Jean Robert Ngondo tumba zonga lokwa ba Daniela Ngondo lokwa ba Dali Ngondo lokwa ba Delice ba Dan Ngondo donc mon père a supporté nga na maman pour mana de Ngondo na Ngondo Ngondo lota moyo omo to bele balonga balinga barezi te to tana biso bien batu nde ba yoka nga batu atretanga neti ke na funda batu songi pesa na bisa yo batretanga mofundi accusatrice na ete so na lobi bien yango wana penza mais na lela na binzambe ou asali ko na se ameka défendre nga mais tu vas être tika temps ba tu vas comprendre c'était pas moi te ezaka muninga moko asepela te kota kenda yoka mo be comment ça ta a comment on tient ko mayo et sa mère comprendre mais ce n'était pas la raison au cas sa mère a benga ezali ba mitif ezaki moi agloba na egu mo beke na tira lenga ba maman ya sika mi bali ba kotaka eboke na bino mais nga na bike na boite a pas ça azonga na basima ya batu mususu baluka bango bazonga mais batu mususu baboyaka ngai na odondo te na osa fierté parce que poste monte est éternel comprendre barezi naza natikala ancienne moko toza biso ancienne mususu pe na kutaka na rêve ma pasteur te mais azaka mususu aza mosa libale mo akei aboti te ngande so na zelo kwa permanente wana na wuta na sous-comité pas d'ailleurs comme secrétaire adjointe d'ailleurs comme secrétaire titulaire la comme coordonnatrice est-ce que dans un méritant côté na 16 ans wana dans la place wana c'est quoi c'est resté longo parce que lobby ko leka pourquoi nazako geste yo barezi to longola na boyo za mastananga to teno musala pembeni voilà to vandaka na sekaka je suis une fille humble sympa na kota na rythme nyonso na zwi nini orgueil nini l'humilité précède la gloire yango esunga ngaleni OK donc pour na koloba nyonso zaka ke Marlène na za maman aza maman na biso maman mtaseli ona va ne kita exemple TV photos elle est très reconnaissante envers elle azo mérité belé voilà azo mérité belé tout ça va ko choka kaye c'est pas du tout catholique mais heureusement le lobby son nyonso tous la famille réveil tous ali ensemble et ça makambo c'est le cas peut-être tu es loni pour ça bande côté ba sala émission ba lobela kanda et pe ça résultat malamté kanda tinda biso ka tout ça mabe. Et puis là, on va nous réfléchir, il ne fallait pas dans ça la bouille. Mais Dieu est bon, tout ça, on continue. Voilà, Dieu est bon, tout ça, on continue. Et puis nous continuons cette émission. Et dans le monde de Nzonzing Suko, Marie-Hélène, comme tu as propulsé à Memio, tu as un producteur, tu as un film, tu as beaucoup de talent pour Nzonzing rebelle. En fait, réveille déjà tout ça dans Nzonzing. Ok. Tout ça, film d'une. Tout ça, film, na caractère moi ya Nzonzing. OK. Maman déjà bien abatu ba ko jouer. To message ça biso na batu nyonso. Biso to yeba na batu belé, to yebi ku tata na Nzonzing te. To ba Nzonzing ka les réveil. Pour d'ailleurs leur biso to bandara ba film na réveil à l'époque il y a producteur JC Songo contre la biso zai to ko sa film el banda te. Omoni. Toko boka mabanga te biso toyaka dana makambo banda kala to boka mabanga te réveil boka raté toko ko tomo ba sima mo bani mais toyaka bongo to boka libanga te to jouer na ba groupe ba tuté to kenda pe Nzonzing te mais au faire musique makambo de comment okendele l'air accueilli na mambo changer mère là comme ko ba film pe la ba site abatu to sangana batu wana to sangani trop le faire ko sangana mutu so pa ko ya ko jouer pa bino amone ndongo jouer na 5 pe petit ndelanga mwana oye pour jouer babiso pe bana de jouer misu makasi ditambo ya tambo ya pe to se familiariser na batu mususu boye mutu to ko za na film pe bina de jouer otina nga mwa
ni coup de pouce ça oui pe osali de sala bongo mais et osala pe au fur et à mesure que jouer ba bi que Nadège moko existaka comme pe que mutasali casting na ye atie pe Nadège benge mama programme les années oye ko intervenir c'est bon na boy tanga jour boy oui pe osali o wa pe se poser musu pe to sala ya ofele donc pour ko edeka baninga ya ko lia baninga pe mbongo na ko balia ya ko kanga pe longole longi na film no pour kosinga to sala mais juste déjà yenga pistona ki biso bongo de cela qui va découvrir ce meilleur comme memake a memarabino bo chaboy non ba découvrir biso kaka par rapport ya ba relation o ya kotisa biso déjà voilà et lelo Nadège Rose loba oza fier na oza très fier ko remercier Nzambe ko alingeza la bongo ko remercier maman Marie-Hélène de tout mon cœur avec beaucoup de sincérité. Non, remercier parce que maman nous se synchroniser d'accord aboti bana na ye bazo évoluer et synchroniser pas moi na Marie-Hélène moi na Marie-Hélène donc c'est bien un soldat Marie-Hélène so moni Marie-Hélène moni moni déjà les a grâce donc tous a bana tous a na bereng na biso mais o ezake alinga biso biso pe to linga kai voilà koke na SB kenende maman Marie ndamemio to ye mon mam sila bisalo mtabanga kyo bon SB koke nango première fois nango ezalaki le basali fi ma tour de Babel faye ba jouer na kati église nde mami donc faut pas dans la pose ba chantre nga déjà na yemba en église na biso donc avec au lieu de chanter moi libano cha mais parti à sala théâtre aye marakitoko Nadège aye marakuna au lieu que bozo batbango ba jouer na bango to figura qui place un to c'est cadet tableau mais na deux tableaux parce que ça qui termine deuxième tableau ngai même c'est créé comme moi j'ai mon boss ça na zone di mai Amen Daddy, pourquoi bon il faut pas se révolter l'église et créer ma kele l'année là qui nga lokwa za pinda attentive à l'année là qui ngai et puis c'est le mot bateau tanga nga makombo na mi balé bisato mais j'étais figurante et puis pour la deuxième fois oyo on a ben la première fois en fait parce que on estaki au figurer mais oyo yé et qui un certain lundi avant nanga namoni kaka message ekoti po topesa na mbote ya boni so moni statut au commenter et tout namoni kaka Nadège lobi ya koza ba intervention wana 3 tableaux ndena yo benga yo mams bateni ndeni o teni nyoso kaka ya normal ya bien apesa nga pas adresse les pe na kenas ko tournage retard les na komi les na asinga kota OK ça make-up libanda tela Deborah Mukanya azana awa na maquilleuse ba moko aya tumo kanda zaka buyenga le na lekine kuta siko mami na si mama Marie-Hélène anduka ngelanga mbala suka ko tournage retard yo na groupe na biso ka tournage héros eza sans système ninga bengi ko tournage héros ogangelenga et puis tay kokaki to bandi to sali 3 tableaux en intervention et puis là to site alobi ke écoute le avant to bandabi ke zala l'aise za ndaku abino moi qui était fona sala makasi babilo ka bongo za ko ba pesio penalty donc faut chabi po otika histoire ozonga ezate ke ba cheki wana ko ko chabite allez lobi so bengao ba luka pe mutu muso mutu so dia sali chaîne e bonga za na posa ateka siko biso mutu tekisa pe baninga malgré ye moko aza babone na ye mais le muninga oya ku abengi na eloko ni faut oya o apporter un plus voilà nda bike nda kuna bino lobby kuna bona 25 tableaux 28 tableaux nga même singa pe lobby lobby kutuka le même jour ana caché na oya avec beaucoup de confiance singa caché na pe et c'est là nga pe bien to lié pe qui to connaît za la kaka bo lié tout donc vraiment Ezekiel laisse lobby pe to sali deuxième jour na biso sali le kamao ya aba piso briefing ko za le kamao na Teresa na za mona suka mais na za le ki moboe na za penze impolite
na respecta ba grande sœur na po ba beaucoup nga mama tikanga mukie mais na sepela na mabete donc moko so yé na mabe na se révolté mais na ba ya na nga nazaki vraiment mona moya respect très poli de nazo pe briefing de moya ke ba ya ba ozongisa en tout cas ezalaki kanga mon côté donc na ba doyenne ou bazaki tout autour na nga bambiaka donc bango pe no senga mo ba merci ya no Teresia anechika ya mao givul mama Marie elle lota ya lule Leandre lule lutumba tuzena bango mams donc bango ndi mutu basalinga mama kambo basali ke GP et ça kitoko parce que ceux qui entraîneur azo sala casting abi d'ailleurs que oyo beta 9 oyo beta tinga na Neymar beta na poste nanga attaque bazalaki ana ba Mbappé bazalaki ba Cristiano Ronaldo bazalaki ana ba Messi bazalaki wana ba Carvajal na éviter voilà mais yo mo siko so fando tali lelo destin croisé mais millionini ya bien. En tout cas, les gens ne veulent pas que tous la reconnaissance. Les gens veulent que tous la hypocrite. Donc, na vie, faut qu'on la reconnaissance. Faut qu'on signe merci. C'est très important. Faut qu'on la porte. Bonjour, merci, reconnaissance. Les amis qui font les lampes à ma porte. Pardon. Pardon, oui, merci. Pardon. En tout cas, si on a bien joué, c'est que Nandoki. Na joie ka ba commentaire sur ngapé. Oui, ba commenter là ba chaîne belé na joie, ba bella, les jeunes qui arrivent pas la TV, na joie Top Vision, na ba fille ma darling. Ba chaîne sous pe na bosani wana mais ba chaîne des belé. Mais na joie na na lumière a président sous ale Monica na pesi moto ba bon séjour na ye na joie pe kuna mais na jouer na moni makambo mati lisusu koleka tokolo ba si la misala za ko fali na nga théâtre oui bon faut qu'on dise mon époque na ye za mabete donc vitesse za donc OK kuna pendant mati bon na habité pour sentir que n'habité histoire na ba puissance na ngona makambo to pesa ke zaka na ndenge na voilà donc la histoire a destin croisé il y a des jours comme ça pesi il y a des jours comme ça na journée on a ce qu'on a calendrier nzambe et c'est nga qu'il faut ce que bon mais calendrier on ce que tomba qui déjà qu'il faut ezana SB. OK. Pourquoi pas qu'on reconnaître, pourquoi pas remercier et puis même ça za yé mon côté azan équipe et puis ana ba fan parce que ba fan na ye wana ba cook ba fongoli mutema ba nini ba yambi yo non pas ka ko yamba yo ba commenter à gogo pour yo ba tiki yo te ba comme lando partout non pas ka bongo bazo fongola ba poche na bango bazo peso quelque chose non pas ka ko pesa quelque chose bazo luka ba selo colis parce que yo remercier te parce que tu fais l'hypocrisie ya ko banga batu loka biso toza batu mabeto ya to kabola batu bazana bango ba bien to yo ko sala ba groupe ya ko kabola ka batu to ko momona OK hypocrisie so na ke koto entelo yinanga tuka to saka musala yo sala musala ndeti nga na osana ka musala na problème ambutu te nyoso benga je suis là je ferai mon travail donc c'est ça parce que et seulement polémique ba bio les capé na Bellevue télévision au joueur film moko pour ba bina déjà bina pe balé bien oui film moko pour bina balé kuna bobina balé mais na déjà le bela ngote ndingi komo le bela lelo en fait ba vraiment cha ba ebelé na ba polémique ba mo pe ça ba tendance et tout ba bien ozolo ba lisolo mam ozolo ba pe na ba petit mais pourquoi le ba qui pété il y a bel cœur bongo na habité oh merci so tali na ba na joué kaka nini amour forcé te to joué ba sekele au réveil kota kuna na joué bo mengwa famille
nazali parmi ba principal na sekele nazaki nanga na ko accompagner mais na bomenga famille nazali parmi ba principal oyo na famille na biso yasinga ki mobali ya yali boto fa manali ka suka po mbongo kota na famille donc na joie na jouer na mou forcé tout ça ba bien sa tournage na loba bolamu nango na loba pesi avant na continuer na pesi be la chou la patrona Bevikandi la patrona bambote belé Nzambe ya pambola yo pesi bambote belé na linga ko trop pesi famille bota mbote ezate bongo naza ba vidéo msona na ba téléphone na mama lambi mama komi kitoko boye na kumisa mais serango sikoyo batu bino ba chroniqueur ba journaliste bolukanga te yo zala présent na film to salano émission na kati ya film voilà bolukanga ite et puis na yana pesa motema nanga mobima na sani musana nga aza yana nga ikamunini ya kokabula batu boye mabe ezate soki pende batu akomisongo ke bazana ba rankine eza bitumba banjoko nga na matiti nga na likelele nazo luka nzela nanu metolinga te soki moto ezopela biso surtout yana essence to sopa to yana ba mabele faut ko yana mabele ko bomba moto vous comprendre yo kasi mutu ngo vende sengo na vandi bo mutu mo leki ofinga sila na vandi mutu mo finga belgi mutu ofinga dina na mutu mo finga black et ça passe na mutema baba de na biso eswaka comprendre donc eza non cas que na ye na destin croisé et puis singa pe makamuna ndenge nango et croiser le op esaleli nga bolamu pas dire bolamu yo luka so be stranga destin croisé mo ndambo to chango pour na ba mona pourquoi on a rosala ingrate pourquoi être hypocrite père de qui moi je suis la fille de Marie-Hélène ma maman c'est Marie-Hélène ba on a baza ba yana nga ma benini so ba bendinga ma benini nga si la za idole nanga oh nga kutu na mona ngoza grâce ngai à l'époque toza biso na réveil ba osa ba film ya Karibu ba ndondinga Karibu estima pe ke ba RTNC mama chabi so to joba pipi yunga na Karine Kianja ba pipi ya sila bisalu bekam to joba pipi na yo sala su film mususu wana za film mo ya iso mo ba fia mitu sala raté boy na joie pembe na yimta na ngane kiri siko yo be sengo za idole na yo ana siti ne pesa makambo benge po yepe o jouer na yepe esali pe bien yekutu mukolo site mukolo ide a hésité ta isanga félicitations et bongo ngam na sali musala na zanga ko mané merci pourquoi bato azo tshebso na ba tendance non lena na kata SB na kuti faible za bakuki en tout cas faut na zana bango bien pour na bi côté vie sourire et puis bato élection gentillesse bolingo basalinga nini ba finginga te ba sepe na sai musala kitoko musana ngam te seke ba sepe na ngama makasi so pe na ye côté kuna na ye na bela na jouer famille bote sepe na nga pourquoi pas na kumisa bango so ki na kena na bala douce na kena mi bange pa ya gabi na kena ba pesha love pourquoi pas tout ça musala to tika ko tia bango na ba diversité mais bato belé ba bi aura pire petite pena Ursil nazo lika Ursil black na pena lika Ursil on y ngote na zai lika Ursil na donc lika Ursil lika sila même si wana kabela nga ba chaussure wana azo jouer azo interpréter na ekana na ko interpréter il écoute tout à cause la site lelo o sepe lelo ko ya ozwana ndako bazwango donc ba yaya na nga baza ba yaya na nga ba yaya ba ko discuter ba ko zo problème yo so za leki garder bande na yo soko za na maluba ko ba yaka pesa conseil ko ya te ko to yo fuli ozu ya ko to zo memi juba yo kana yo za vraiment. Voilà, merci beaucoup Nadège. Comme nous sommes presque dans Souka. Ezaki na actrice ni to acteur ni no alobelo likambo olobaye dernièrement bi soka bi oza artiste à succès. En fait, faut que
kobatela baninga, ce sont des choses qui ils ont une occasion, ils ont un tournage. C'était ça mana matanga ya dadi. OK. Les alaka mais au moins ni mutu so lo ko seka mais au fond fait à lober le mot mais est-ce que soit quand papa ya terme pe na miso bato mais en réalité déjà là yo binga nadej moyo oyebinga c'est ko yebinga quelque part et soit quand on était parce qu'il y a déjà soldat dans aradia pe na marié elle na mutu qui était à koma ka pèse dans l'écriture bien siko yo to lobila mongo soit nga pona zongisika batu omoni nzambe asala bato moto so pelisi pa e ba no pela mukie ti makala o ezo pela mukie ti pa ngalipe ezaka bongo na bandaki bwena o mata pourquoi pas lobinga pena sa ba film pourquoi pas lobinga pena sa ta chaîne mais bato azana sko ba mona ba pousser ba zo pistonner yo mama rele na sali o sala zo continuer ko sala ka peto zana yi mais bayana ngapi bazana o bakisa mokoni o aye atindiki mabe yango ya nini donc pour dire que moi je félicite Mme Cécile Abissal Oubekam pour ma scène autrement dit Madame Cécile Ivoirienne donc Baba Cook je vous aime yo ba nous voir avec appétit ya ngalo ba nyoso na petit nyoso ngalo ba ngona petit siko totika no tabarezi baza totika nanu ba rien penser non te oh bon oh nakufanda pena na muki ngoso pena na muki na kala douce nakola la pe mungo msuna la muki na ngape nakola mugana na muki na masimo ya nanga nakola muka pe bona la muki na église na la muki ya prince Chabani Fabrice Mbala leader tout du monde ya get Dieu a musée comme ça na muki na pika shoga comprendre baba ndeko na nga to tika ko tia baninga na ba confusion ta eza mabe bibezo ba racheter les taka les juste sont mauvais toza na ta mabe to tika liyo ezo zwa batu na te ezo kipete so ko na ba charge ko kabola ka batu mutema mabe oza na ba haine olingi baninga bazwa te babonga te baninga ba mata te ko finga batu na suka na o libosa nzambe tozalaka biso moko to tika nyonso to kenda kutu bolumbu vous comprenez faut tout luka kimia côté moto ezopela yoko yesu na moto te pour gagner nini to tamba tana ba yokana c'est ça ba ko yokana ka pour so tel même chose ba binemité to mona wera na jibe tabilo ba pesa biso mais donc en réalité bana ba kenda congé bana yena congé vraiment à la fin de compte oh ngé isanga donc isanga na banda kala vous comprenez voilà donc il faut éviter des choses voilà faut éviter les choses pardon Nadège Moyo nous sommes arrivés vraiment à la fin n'a évité quel serait peut-être votre mot de la fin et puis na ba dédicace na yo. OK merci monsieur le journaliste mot de la fin na pour l'émission Lilo voilà parce que tozali si que bo pesanga confiance bolinganga nde bolinganga bongo bo conseiller nga so na sali mabe po moto andima conseil te na vie ok liboso te babi muninga malamu aloba na muninga vérité soka sali mabe aloba ne vérité soka sali malamu ko encourager ye muninga bomela muninga ata sali mabe aloba ne ko sali malamu muninga mabe donc bo zala na bo yedengai nga na ze étoile montante donc na ko lingana zala ba problème te donc vous pouvez confiance ba film ezo ya ebele bo mona ngai donc nzamba pambola bino batu nyonso mo commenter ki pona ngai ba nyonso bozo elenga ba nyonso bozo continuer ko like ba nyonso bozo publier nga donc nzamba pambola bino nzamba pambola mama nanga Marie-Hélène Lota papa nanga apôtre Jean Robert Ngondolo Tumba à travers ba prière na bango nde lelo pe ezo sala nga boina vanda kimia na sala nzambe na yembela nzambe nazo sangisa art na bina na ballet nazo yembela nzambe nazo sala art dramatique donc ba salutation na ngana pesi et puis contact na yo hein bato bele bazama bazo ba contact na yo ba bati ba bandana. OK contact na ngezali plus 243 89 69 761 donc 69 42 761 donc il nous rend des moyo yango so benga ngam ko no yamba téléphone donc
dédicace na ngai tapé ici respect na baba cook nyonso boza mondial boza tellement ébélé que Dieu vous bénisse nzamba pesa bino o bozangi abakisela bino ba mayele bosunga kabiso donc merci famille Libota na bino nyonso ba pesha love ba douce ba la douce ba mibange ba fan ba amoureuse ya Marie-Hélène Lota ya Réveil World donc na pesi mote na ya Nelly Bochula motema papa Freddy Linelli na DGI na pesi ba mote no yango wana ya Christian Boniface na États-Unis ya moko docteur Christian azana pona kosunga lekine na ba conseil Mikado Matondo na Canada veut dire bendele ekweya te na pesi ba mote na ngana Rick Chimbulu Beck veut dire tozawana na bosanité Patrick Amisi leader ya Londres na pesi ba mbote ebele na pesi mbote na Joëla Mukuba ya Eric Kimbuta Joëla Mukuba ya Eric Kimbuta Deborah Iziza ou veut dire Mbappé pembe na Neymar tadio maman nanga maman Nini Mbingu ma fille Cynthia Kongolo, ma fille Tracy Nati, Ursula la perle rare, Mukuna, Rit Beauté. Veut dire pour ce zéro ko beba, veut dire au niveau bon sa poso, ko ke musikate, qui n'est pas Rit Beauté, pour ce ko bonga maman matangu bibi na Suède. Na vous sentez Ignace Vita. Ignace Vita. Président Ignace Vita na kata Paris. Bambote na na boza teme bele gete ukola prince Chabani na lobaki déjà voilà so na bosani boli misanga merci mais la linga bino so Jenny Strong bamala voilà, Fifi Siwa Stony ma fille ya motema Siwa Stony Siwa la belle Tracy ya maman na reji moyo la belle fille aka Maleki Maleki mwana nga voilà. OK il y a fiston moko ya les beaux Karine Karine Mabote donc je vous aime beaucoup merci beaucoup donc tout est bien qui finit bien Angelove top modèle Angelove top modèle na biso to fandi awa mais bato bazo capturer nga babilo na yo kuna na TikTok bato TikTok pe kuna to pesi ngombote bato TikTok to pesi ngombote voilà donc na fandi téléphone nga na zuba vidéo ebele bato oti na botala kuna pa Angelove top modèle fimo ya pembe makasi voilà za kitoko donc azapi awa et pas ya Lili Mutombo JLM donc boya pona osala basuki ya kitoko bana basi ba manzaka son de visage makambo ya Solange Bochula Neuchâtel na Suisse Nereji Bobele Clarisse Zilou voilà merci Nadège nous sommes arrivés à la fin je dirais un grand merci à Gérard Eric Kalala Pati Arigo voilà c'est ça madame Gloria Lelo na moni on dirait hier Skanyama azagina biso et puis maman douceur maman bébé robota maman colonini et puis Angelove top modèle elle est très belle basta on a vu sur TikTok donc il ressemble très bien maintenant ce bolinganga na botama le 23 avril ba souhait ba cadeau il ressemble nga penza bien ba prière na bino surtout parce que kola la rola mukeza grâce pour ça mbela rapona biso ma mingi pona ba télévision ba batala biso ba lolonge belé bandoki batu malamu alors faut ça mbela rapona biso ça va très bien merci je vous dis je vous aime, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Exemple Télévision, restez connectés. Merci Nadège. Merci Barizi, voilà, portez-vous bien, bye bye. Sem sofrimento, vem me socorrer.
Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Yasika et avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, est là pour vous satisfaire bien sûr le femme, est là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches. La pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makamambongo salango awa. Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye fimbo. Kabisa awa. Opiso tsumu na bataja ya telefoni. Biso ba estuka biso mbongo na nzela. Kama yeye kutumia mbongo ya wasi. Yeye na mandeto kwa baraka. Bana okatanga pe bipai na bipai yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botuki la batanzela, mais makamba transfert en mbongo. Totuki lango FBT. Misalane Kazinjo. Oko che. Bazui. Soki pa kona bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yamami. Toki. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Na bonzeli motema nanga ye ya Yesu na bonzeli motema nanga ya lokola abele abonza kimbeka eba ya papa na yembeli yoni bangana Dawidi ye oyo salenga ezomodana. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.